cas nazaki vraiment ko penser te que ezala mambo ya liwa et tant na komi na mona kuti olela na kuti oui na kuti petite sœur na olela en tout cas mbala moko muteme panzani ngai tango olela papa tout ce qu'on a poussé ni pour que naïba qu'est-ce qui se passe na moni pe bato belé bato hôtel atalanga quoi ça va message au lycée n'attend to soleil na papa très bien abisingai mikolo otalanga te boendeni po papa biso abeng atumisarate abeng ami na téléphone te yeso monika appel na c'est que tant sous demande voilà père azala bon tana monika na monika appel na tongo na boko ya mabia o matolo après tant atineli ngai force bisika mikolo bele boendeni comme yolingo ya te yelanga koko na ngai po papa biso azala bon yelanga koko na ngai otala ngai na c'est donc d'accord papa nzuzu ngapi naza ene de la famille ngapi na mona liboso et na simana naza na baleki ya basi naza baleki ya mibali o baza na simana donc voilà en tout cas na tikala ki vraiment no batina lubani akufi comment muto sona très bien ba pesi ba bien za ki ne peut bien mais to soleil pour tazo singa shawarma alia shawarma parce que ye ko lene za penza moi za penza ba kapusa olia abaki basi basombeleka shawarma olia shawarma et après akotaka na chambre kaka pour à se reposer ndenge ezala kaka mais tant akotaka se reposer umelaki mwa mukie ezalaka kidi ba mutu kaka koti kaka boye ba omoni osala ba mouvement moko ba mouvement lokwa boye na boye nde bala moko bagangi baobenga bato bazalaki wana balue moto bazwie batie na moto bakee na hôpital parce que afutela na ngaba bobila dawa ezokutela monene ezala na ngaba benga longwaki to bazoluka entraîneur entraîneur o bakendaki ba formation pour bazala équipe nationale papa o yabimaki deuxième coach équipe nationale Henri Nzunzu c'est mon père ko bato bayebi histoire ya football boye comme Henri Nzunzu yene mutu papa na ngai. Bonjour et salut la famille et merci Nabino Lisusu ndenge boza ebele bokolanda vidéo oyo tozo présenter bino mokolo ya lelo dimanche 13 avril 2025 toza wana na résidence familiale ya ndeko na biso Clark Abakouk ou azali chroniqueur boyebi asaka penza musala na ye bien et Clark akufeli papa na ye papa vraiment ou abotiye ne biso auto kabulaka toujours mawana bandeko oyo tozaka na bango yango tozali awa na esika toza précisément na commune ya Lemba et avenue tokozwa vraiment ye moko ameka ko éclaircir biso surtout beaucoup plus na ba précision. Alors na pesi merci mingi na bino nyonso bokolanda vidéo pe boko partager boko informer pe na bandeko oyo ba ebite ke ndeko na biso Clark a bungisi papa na ye. Clark, bonjour. Bonjour tonton Irano Kiala. Bonjour. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Biso toza bana nzambe na circonstance nyonso. Faut tokumisa ka nzambe malgré choc ezali malgré et toza toujours positif en tout cas ça va. En tout cas likamongwe comme le biso ko akake ngako nazaki na ngate nazaki na église pour fongola kaka connexion na romona ochema ya misu pour poster j'ai perdu mon papa. Alors lisolango ezaki ndenge nini et puis tokosengo mwa muke ya oloba mwa makasi taka toza na balabala soki pe bandeko boko remarquer toza na se attente déjà attente etchami et na ba précision pe na adresse na bato peut-être bakokuta vidéo na nzela bayeba ke toza précisément wapi. Merci beaucoup, merci tonton Irano, merci beaucoup pour la question. Toza na commune à Lemba Foire na quartier de l'école na avenue Louis Bon numéro 58. Aiza bongo parcelle familiale ndenge zala kaka parce que papa za awate ngape na zala na awate eza lopango famille eza quoi référence donc maintenant tu as place to foot la raté on to zongisi matanga na parcelle familiale pour que permettre mutu nyonso à zala na adresse. Sango ya papa ezalaki hier tozalaki na soirée
ya ouverture ya Martinique cosmétique oyo ezalaki bongo na Gombe ezalaki hier oyo bainvite mpe biso babako tozalaki wana tozalaki na bandeko ebele babaresi bapriska la guerrière bakevin musafiri basam l'artiste tozalaki wana et soirée elekaki nango mpe bien to tokomi kaka ba 18h naomonaka na telefone bapel ya bandeko ndenge ezalaka kaka donc ngata naomona nanga bapel bato baobenga naokasaka ata mosusu bamatolo ndenge ezalaka kaka badérangement na bia noyamba na nga te noyamba bango nsima vike tozalaki na biso tozalaki vraimen na ambiance en tout cas ezalaki bien tozalaki na bamam so baki na chaîne pese na sala na noshka télévision bamona baimage en tout cas soirée ezalaki tellement bien ntina mona bapele nazalaki kopense nango te parce que natikaki nayebi ke papa oui mwa tension etungisaka mais azalaki na ye azalaki teke azalaki kobela soki nde nini te voilà et après un moment tant tosisi na biso soirée ba 21h toyo kozwa transport tozonga tant siko tobandi kozonga y a une petite sœur nanga bengi nga na téléphone tudingoza pinga pia naza na transport na uti soirée na ozonga o to mona naza ko insister ka to mona nga bia problème nini expliquer nga si un problème non ya ka to mona na kitalemba to mona na nabi ok nazoya nga na kaseta mususu problème mususu en tout cas nazaki vraiment ko penser te que ezala mambo ya liwa et tant na komi na mona kuti aolela nakuti oui nakuti petite sœur nanga olela en tout cas mbala moko mutema epanzani ngai ntango olela papa tant qu'on a poussani pour que naïba qu'est-ce qui se passe na moni pe bato ebele bato baotala nga quoi opozaki na information te ke papa zobela tout ça oyebi kaka non tension dérangeaka ye mais tosolaki na ye na ntongo en tout cas na otia bamessage au lycée na ntongo tosoli na papa très bien ayebisi ngai mikolo oyo otalanga te boye ndeni mpo papa biso atungisaka te abenga mingi na telefone te ye so omonika appel na eseke ta mosusu demande père azala bon to namonaka appel na ntongo na boyako ya mabia o matolo apres ntongo atineli ngai force abisaka mikolo ebele boye ndeni comme yolingo oya te yelanga koko na ngai po papa biso azalaka bongo yelanga koko na ngai otala ngai nayebisi d'accord papa tosoli na biso mpe na ye vede mwana na yo kwa ya mwasi mwana ya mwasi nobandeni koko abenge koko mwana ya leki na ngai ouais abisinga yelanga koko na hapana yo hapana epa na ngai abisinga yelanga koko na ngai comme yo lingi koya kotala nga te ngai bisaba papa na oya na to so na biso pe très bien et du coup on a komi na kuti na moni batu baolela papa makile panzani nga papa ni yango akufi to na poussani mbala moni na comprendre na nde bato baolela na comprendre que papa azali souté en tout cas natikalaki vraiment quelques minutes de silence en tout cas nazoyeba te naloba nini natikali vraiment en tout cas sengo nyonso ozalaki nango na Martinique esilinga en tout cas natikalaki vraiment naoyeba te naloba nini akufi comment moto osoli na ye très bien selon explication bapesi babi azalaki ne mpe bien nde tosoleil kuta azosenga shawarma alia shawarma parce que ye kolia na ezalaka mpenza na bakapusa kolia abaki nini basombele kaka shawarma olia shawarma et après akotaki na chambre kaka mpo ase reposer ndenge ezalaka kaka mais ntango akotaki ase reposer ewumelaki mwa moke nde ezalaka kidi bamutu kaka akoti kaka baomoni aosala bamouvement moko bamouvement lokola boye na boye nde mbala moko bagangi baobenga bato bazalaki wana balue moto bazwi ye batie na moto bakei na hôpital parce que afutelaka na ngaba oye afutelaka na ngaba bakei na hôpital ya mama kombo ekiminga ya bobila dawa eza hôpital ya monene ezala na ngaba to bakomi ne kuna bayebisi bango ke bayeda na motu déjà akufaki moi selon explication nde bapesa ngai et puis voilà c'est comme ça que nazwa une nouvelle wana depuis hier donc moya okomela bato ezalaki te en tout cas nazalaki très abati nakomeka na statut nde namoni bandeko mosusu bakoma kobenga babengi en tout cas merci beaucoup les abakouk merci beaucoup en tout cas batiki mpenza nga te namoni bapela bato ebele misusu kutu
na répondaki te vu que nazalaki émotionné bobi téléphone mais tant lo na tongo na bandaki kona comment ko répondre ba appel ou na ba message ou na monaki ba bo comprendre wana matanga na tongo na komunde ko répondre ba message ou na monaki. En tout cas merci beaucoup na ba soutien na bino, merci beaucoup président Yoshua maman Katika Nika to na monaki ba message na bango. En tout cas batebele na ba collègue na nga ba Dorcas Bolokoko ba bino en tout cas bazaki tellement belé ba Prisca la guerrière tozaki na bango ba Kevin Musafiri et ba Sam l'artiste. En tout cas bande ko belé ba komela nga ba bengenga pe pour na ba information aussi ezaki vrai vraiment. En tout cas ça fait mal. Tu souhaitais pas condoléances à toute la famille biologique. Il y a papa Nabiso Kombo Zanani. Papa Nabiso Kombo né Henri Nzunzu. Papa Henri Nzunzu. Donc Neto Baka Clark Nzunzu. Donc papa Nzunzu est parti et ezali kambo ya Clark Kakate ezali kambo ya biso nyonso Otolo Baka tozaka des pères et des mères toloba ngo pambate parce que to se soutenir na batan nyonso. Na ba moment nyonso circonstances nyonso tozaka wana pona ko se soutenir. Je crois ezali kambo ko ina ngambo ndeko Clark lobi peut-être to souhaiter te kozala pa ina yo pourquoi pas to sepela pe mais na tango ya mawa to lela na bayeba ko lela et sengo kutezaka na moto okuto atiki biso peut-être ye azuita na ye o asaina mokipi peut-être ake ko pema bongo yo moto zana ko vivre tala peut-être etamboli na yo. Alors Clark soki bato bako komi tuna obotami na famille à combien de personnes aux 40e na famille tobotami au nombre de Tosé Belé pour préciser exact Tosé Belé et Clark Nzunzu ngap naza né de la famille ngap na mona liboso et na simana naza na baleki ya basi naza baleki ya mibali au bazar na simana donc voilà donc vraiment likonzi ya famille quoi yaya baleki nokwa baleki ya bana donc bota mukumba ndeko Clark nango tolobi te mikumba na eza mikumba na bino mais tolobi par rapport ya responsabilité aux aranango donc aux responsable par rapport ya libota. Alors message nino ko passer la bandeko parce que batu musu ba mona yo peut-être okufeli ndeko moko soit papa moko ya musika mais lelo ba retrouver que non eza vraiment papa ou aboti Clark. Message nino ko passer na bango. Merci beaucoup tonton Irano. Avant na pesa message na ngai na profiter pe ko souhaiter ba mes condoléances ba de konyoso ba kufeli ba papa c'est pas facile. Na mona kaka ngo na mona tamso na participer à matanga bandi ya ba camarades ba kufeli ba parents mais et le Congo sozuyote au comprendre ngote en tout cas nazala ermo suna zaki ami e pa na yo chaque fois bobenga na batu ba mona na posta ki na TikTok en tout cas ngana benga ka coach parce que aza entraîneur équipe à football oui équipe à football bato ba yebi histoire à football bien ba yebi soki bazongi sima na période oyo Claude Roy azalaki balongolaki na équipe nationale Bengaya oui avant Ibenge oui non Ibenge tant Ibenga longwaki to bazo luka entraîneur ba entraîneur o bakendaki ba formation pour bazala équipe nationale papa o yabimaki deuxième coach équipe nationale Henri Nzunzu c'est mon père ko bato ba yebi histoire ya football boye comme Henri Nzunzu yene mutu papa na ngai et ngata na kina matanga baninga na ba tebi ke liwe zala nango tolela po anime tango ebeti nga moko na comprendre ngo et ça n'a vraiment passé en tout cas tolela na batu oyo ba olela c'est pas facile message nanga na pesa surtout na babako nyonso ya monde entier babako ko ba soutenir biso baza toujours na pour soutenir biso et tonton na bino ye Clark Nzunzu na kufeli papa biologique na ngai et ba soutien na bino ezala vraiment bien soutien zaka matériel te et ne batumsu ba kanisaka ata na prière ata na appel et surtout que maman Zali non oui maman Zali voilà Zali ba l'équipe bazali bobi matanga ndenge ezala kadoko ezala ba dépense nini ezala ba dépense tellement belé ba soutien na bino pour moi en tout cas ezala vraiment bien ezala penza bien quand les abako kuboti kangate na ba prof o nazo traverser na en tout cas ba appel ba soutien na bino en tout cas et aux ala vraiment le bienvenu surtout ndenge biso ba bantu boyebe on ne bande ko balobaka sala kati alika na TV bobi ka ne mango batolo ba maka na ba famille les gars na TV ti bazora ba mbongo allez-y comprendre donc ça veut dire que zo senga soutien
pourquoi pas toloba on peut financièrement parce que makambo eza mwa ebele oyo aza na baleki baotala mpe quand même yaya azali tout comme ça tolobi teke topesi yo charge mais na motema wana ya kolinga otalaka Clark osepelaka na tonton na yo azalaka mpe abakuk parce que likambo tokoloba etali kaka mpe kaka bakuk te mais oyo nyonso azalaka motema wana kosoutenir soutien eza kaka ndenge alobi financièrement te prière mpe kobomba ye na se ya loboko ya Yesu ekosala mpe bien donc c'est ça quoi alors Clark toke na biso na kosisa tokoloba mpe mingi te parce que okufeli il y a pas beaucoup de questions tokoposer mais lelo oyo ndenge ozotala mosala théâtre ndenge ezokende mosala chronique ndenge ezokende il y a des chocs oyo tozwaka na bafamille na biso mokomona motu moko boye azobosana responsabilité oza nango ou soit batashe oza nango na kati ya famille na yo azoclashe sur yo azobanalize yo azomona c'est comme si un vaut rien tout comme ça ntango otalaka nyonso wana elobelako ndeti nini iranukele eza mosala otopona eza mosala otopona en tout cas site nyonso eyaka en tout cas toyeba ndenge okanalize yango nga so namoni moto aleki ocrache sur ngai namonaka bango loka bapokémon maloba mamsima ndenge aloba namona bango ka bapokémon bapiwi namonaka bango bongo parce que soki devant nga otelema ofinga nga te nga vraimen motu moko so atemi devant nga ofinga nga te parce que soki oye na motu natangi classe ota mosusu ye moto ana tangi yango te ozomona naza na baresponsabilité oyo naza nango ota mosusu ye aza nango te ozomona donc namona nanga importance nango te moto afingo mpo ayebi yo te moto afingo ayebi yo te ngai namona biloko esekisa nango ngai moto saleki afingi na amona eloko bamona bango eloba mam sisila mikel te morale na biso namona bango bongo donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, soki pena bato baningi komi tuna pona adresse olobi eza Lemba Foire avenue toana Lemba Foire avenue Louebo numéro 58 quartier de l'école eza pe so bunga te donc moi non c'est kini ayebi Lemba donc soki kitita na Lemba super soki kisi na deuxième porte ya Fikine otunika avenue Louebo non loin ya rond-point super to lobaka bongo non loin ya rond-point super donc eza na makada mo basali ya sikawana. Donc vous retrouvez avenue Louebo numéro 58 Lemba Foire. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Nabino Nyoso Bolandi Biso. Je crois que dans la résidence familiale, il y a des Konabiso, Clark Nzunzu. Et tout ça, Nabino Nyoso Karandenga Lobby. Tout se soutenir et vous ça biso bien. Et voilà quoi. Merci beaucoup. Pena maman Odessa en France. Tobo sanité pe maman Salima à Belgique. Et l'on a maman Mina Nutama. Et ngana bino to monani prochainement numéro de téléphone pour na bato tamso ozana beso babenga mon numéro est plus 243 81 780 66 plus 243 81 780 pardon plus 243 81 780 41 66 donc numéro est Clark Nzunzu ngwana. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.